Kolala kolamuka ezali habitude, kolala kolamuka ezali bongo ngolu na nzambe. Soki tolamuki ke toza na bonne santé, eloko ya liboso esengeli tokumisa nzambe, eloko ya mibale esengeli kogumbamela ye, konetola ye, kosanzola ye mpo akomisi yo na journée ya sika. Na ntongo na lelo tozali bongo en direct ya Sentinel TV na émission na biso tobengaka petit déjeuner, esika wapi proverbe ayaka kolendisa bino pe ayaka kozala na bino, kobanda na bino journée. Merci pour na soutien na bino, merci pour tozokende vraiment elongo, merci pour bo adopter nga, merci pour bo sepeli na nga, merci pour boza kokwa na nzambe oyo ya ngai. Alors na ntongo na lelo eloko ya liboso tozokende kopesa nzambe merci, konetole kosanzola ye, landanga na prière oyo. Kolo Yesu, napesi yo merci pour nzambe malamu. Nalalaki lokola muwei, kasi yo obateli nga na butu. Ba flèche ya monde de ténèbres, ba flèche ya bato ya soloka, ba flèche nyonso tu ya monde diabolique. Puissance à comme on a eu se protéger qui nge bateli nga ata moko etushe nga te. Lokolo la musinga na ntongo ya lelo na bonne santé. Napesi yo merci, na netoli yo, na sanzoli yo, na komisi yo. Tikete journal lelo yo zala nzambe na nga, esika nyonso na kokende pe na kotambola, na komata bis, avion, métro, train, voiture, bus, to vélo, to moto, yo kende pe zonga na nga. Bana na nga bakobima kokende classe, yo tambola na bango, kende na bango pe zonga na bango. Bisika nyonso bato ya misala mabe bali, bisika nyonso bato bana bombe et explosé te esika bana no bazali, bana no bakende na makila na yo, bazala protéger na makila na yo, batambola na se ya loboko na yo po yo nzambe malamu, tobonde libongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nzambe oyo nzambe malamu we, nzambe oyo nzambe malamu, nzambe oyo nzambe malamu, nzambe oyo nzambe malamu. Nzambe totutela katolo, oyo totutela katolo, oyo totutela katolo, suka suka kosala. Nzambe luna, nzambe kitanga na mona e, nzambe kitanga na mona, nzambe kitanga na mona, banguna bayoka soni, soki tosengi akoyoka e, soki tosengi akoyoka, soki tosengi akoyoka e, soki tosengi akoyoka. Nzambe oyo nzambe nelonga, nzambe oyo nzambe nelonga, nzambe oyo nzambe nelonga, nzambe oyo nzambe nelonga. Soki tosengi akoyoka e, soki tosengi akoyoka, soki tosengi akoyoka e, soki tosengi akoyoka. Nzambe oyo nzambe nelonga, nzambe oyo nzambe nelonga, nzambe oyo nzambe nelonga, nzambe oyo nzambe nelonga. Tonetoli yo, tosanzoli yo, tokumisi yo, kumisama na yo, netolama na yo po oza nzambe nelonga, oza nzambe malamu, liboso na azali te, sima no pe akozalaka pe te. Journal lelo yo tambola pe zonga na biso, tokokumisa yo, tokonetolo po oza nzambe malamu. Merci na bandeko nyonso tu oyo bazali branché na Sentinel TV, la chaîne qui change les choses, la chaîne où toute la ville en parle, chaîne oyo bo adopter en diaspora et même la rabino politique, et même la rabino vérité, et même la rabino évangélisation et il y a côté rabino pour na boko tanalola. Alors lelo nous avons bâti un cœur na lobela basali na nzambe, na bana na nzambe oyo bazali blessé. Ba pasteur mingi bozomona na sima mokongo na bango, soki botali na miso molimo bokuta bambeli, bakanif, bamanduki oyo evandisi bango, bacheche bango bambeli, bacheche bango basete, babaki baki bango kuuze na satana te,
na bato mosusu te, na bato oyo ye ayamba na église, bato oyo baza censé kozala bapartenaire na ye, bato baza censé kotambola na ye. Bapaster ebele lelo baza kolela, ayambaki mutu wana abalukeli ye, abwakisaki mutu wana abalukeli ye. Bandimi bazolelaki bapaster bazoscroquer, bazoyiba, bazobebisa, mais bapaster baza na bapota, bapaster ebele baza na bapota, bapaster ya solo bazali, oyo bazobanga nzambe bali, baventurier, basali pe ya Satan bazali. Mais awa nazolobela bapaster ya solo oyo nzambe abenga, oyo bayaki na volonté kosalela nzambe, bazali na kati na biso, na poto, na Afrique, mais balembi parce que bazwi bambeli na sima mokongo. Bible lobi, l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Jésus a prié qui 40 jours et 40 nuits avant abana ministère. Mais l'air a poni 12 apôtres, a poni 11 ya malamu na diabulu na kati moko. Soki Jésus o azan nzambe, ayena se abondeli, a poni 12 mais moko Satan. À combien plus forte raison yonanga utoza batu na musuni, batu na mokilio, batu na posa na nzoto, batu na ba problème, batu na bokeseni, batu oyo bazo comprendre volonté ya nzambe te, batu na masumu. Pasteur, musala ya nzambe ezali musala ya noko te, ya papa te, ya tata mwasi te. Ezali musala ya mokeli na likolo na nse. À part Yesu ndenga kufa na croix pour sauver biso, ezana liwa moko lisusu te na kati église pour sauver bato. Yo za pasteur okokufa te pour sauver église. Ba déception ozozwa ministère ezali kaka ba fête te, ministère ezabi yenga te. Bato bani kosala fête mikolo na mikolo, bapona nzela na bango, bakende pa ya Satan, bakende pa ba mandona, basala ba miracle, batindelaka bango ba démon, bayaka na l'église bazo konza, bazo nyokola bato wana. Mais mosali na nzambe solo akozwa ba attaque, akozwa ba menace, akozwa nyonso. Alors ba flèche oyo batie yo, ba mbeli oyo batie yo elembisa te. Bana na oyo boti bako décevoir yo. Batu yo yamba na ville bako décevoir yo. Ba collaborateur bana na o bako décevoir yo. Mais pasteur kotia mutu na sete, mokile soki te telema. Parce que na suka nango ezani, eza élévation, ezali gloire, ezali succès, ezali bitumba. Awa tozotala championnat Europe, ba pays nyonso bazobunda po ba gagner, mais na suka tokotala finale bakotikala 2. Mibale wana pele bakotikala bakobetana moko a gagné. C'est-à-dire on ne peut pas aller dans une compétition s'il n'y a pas de combat. On ne peut pas dire qu'on est vainqueur si on n'a pas combattu. Soko tamboli na Yesu akolakisa yo bapota, akolakisa yo pota na mopanzi, akoyebisa wana Golgotha. Mosai na nzambe nyonso tu oyo nzambe abengi foza na basigne ke obundi na Satan. Mwana na nzambe nyonso tu foza na basigne. Alors pasteur ko décourager te. Baya mibale misato atotikali yo na mwasi na yo. Bible lobi esika mibale misato basangani. Habite esika mi alobi te 4 5 alobi mibale. Yesu azawana. Bako salelo ba complot. Nga basalela nga complot. Na uti kobala ba fille o bazaki na église bazaki kotia espoir ki na kobala bango lokola moko ata moko na balaki te basali complot basali témoignage pa ba mama na bango église efandaki ba mama ba partenaire ke nga na kosi bango na kobala bango ba mama na babima na bana na bango oye dimanche bo tokutani 4 personnes église ayaki plus de 200 personnes tolelaki te tokutaki ka mabondeli tobaki nzambe bafundi biso
bakose biso makambo yo justifie biso soki nzambe moto abenga yo tika ye ajustifie yo soki nzambe aza na yo plan nyonso bakosala bacomplot nyonso bakosala ezala nul et sans effet telema mosali na nzambe telema mwana na nzambe yo oyo mokongo na yo etondi na bapota bato mosusu kutu ozala kobima meme na sa mbula mpo na ye bato mosusu kutu olala libanda mpo na ye ogena mpo na ye kaka ye moto akosala batémoignage kaka ye moto akoloba mabe korendre mabe na mabe te korapele meme nzambe te nzambe ayebi zala kimia telema continue mosala Bible elobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence kosala l'œuvre ya nzambe avec négligence te ozosalela nzambe ya mokili te mozosalela oyo akela likolo na nse baya mibale teya baye te teya kumisa nzambe netole zala à l'aise bakoya kopropose yo toke pa mutu songolo place wana basokola bato mai place wana basalaka boye mpo bato baya na église kolanda bango te kaka bango wana baye kopropose yo okeno simba soloka kaka bango wana bakoseka yo mosala eza ya nzambe zwa a exemple ya Noé Noé a prêcha plus de 100 ans agani kaka mwasi ne na bana na babokilo na ye 8 personnes azaki heureux bato bazaki koseka ye azaki une église à 8 personnes mais c'était l'homme le plus heureux et azaki mon vrai mosali na nzambe peu importe bazosala ba miracle peu importe basombi ba avion basombi ba jet ba voyageaka bazana ba nyonso bazana ba mbongo likambo te boyebi soit Lazare na riche na pauvre Lazare na riche Lazare na se azali kolia na mesa ya riche bazowela biloko kolia na mbwa azalaki na valeur te mais l'air bakufi na pauvre na Lazare na riche bakufi ekoma na lola 6 me baluka 9 Lazare nde akomi kovanda na pema to na mopanzi ya nzambe riche oyo azali kolia komela akomi koluka babwakela ata matanga ya mai boyebi histoire wana bien 6 ebalukaka 9 biso leo tozokola toyebaki ba PDG lokola ba Lomata toyebaki ba PDG lokola Ingila toyebaki ba PDG lokola Bofasa toyebaki ba PDG ya ndenge na ndenge lelo baza bato biso toyebaka ba commissaire du peuple bato biso toyebaka bato mbongo lelo ba musu bakoma kobamba mapapa bakoma kobamba ba pantalon mokili ezali mbanga taba lelo eza tour na bango lobi eza tour ya bato mosusu ba patron biso toyebaka ba chef biso toyebaka ba konzi biso toyebaka lelo ba mosusu bakufa lelo ba mosusu pe bakoma kokelela ngai na entourage na nga napesa na nzambe merci esprit nazala nango nayebi kolula te mais nayebi kondimaka moto a réussir nga pe funa sala koleka yo bien nasala lokola ye ni concurrence mais nazwi lokola role model soki na gauche moto azo réussir na obetele maboko mais ebangisaka nga te Yesu leur asali miracle ya mapa 5 poissons na 2 pains a multiplier yango apesaki ordre babanda kokabola na benga yango le panier circule soki panier ekomi pa Pierre Jean azala kimia ata gourmandisme ya Pierre eza ndeni azwa akolemba lera akolemba ekokoma tunu toza na course ya relais toza na course ya relais mutu mona akomi te zela tourne bakopesa relais okima mbango
biso leo tozalaki kokola na Kinshasa tozotanga na bana bakonzi tozokuta internat neti biso boye ba grande vacances olongo ekikuiti tozongi Kinshasa 2 mois le bozonga boye oka bana bamisusu balobi bauti Bruxelles bamisusu bakende kotala film toza na bango classe moko me yo outi na internat yo outi Kinshasa me ya outi Bruxelles kotala film ba parfum bani solo parfum yo ozwa parfum wapi biso parfois mo mafuta mbila ou bien mo mafuta chachacha opakoli wana esili mais lelo bana wana lelo baza wapi bana wana bakoko na bango baza wapi bana wana baboti na bango baza wapi bana wana lelo bamisusu bazanga ata velo apamba na Kinshasa baza koya Bruxelles kotala film bamisusu bakota na se ya mabele biso oyo bazali kobeta biso masolo ya Bruxelles lokola kodenda lelo ndie biso tokoma koleka Bruxelles pamba lelo biso nde tokoma kokende Paris une semaine ozongi oke Paris 2 jours ozongi bazako tuta tolo ya Air France bazo tuta tolo ya Sabena ya Bruxelles ya Swissair lelo biso pe bana ba pauvre nzamba koma komatisa biso yango te panier ezo circuler et grave encore bamvwataki lokola biso tozomvwata te lelo biso tobeta bakoma ya ndenge na ndenge na Yesu biso todécouvre ba Weston na Yesu donc nazopesa exemple mpona koyebi soki moto abangiso te parfois bilamba oyo bango bakolata lelo yango te yo kolata oyo ekoya biso bana bamaster wana bana bakonzile tozotanga bango na internat baza koya na bamikoto mematika oya na bajime Weston te tozomona bango baye poto 2 jours 2 semaines tout et tout bakolata na bango bajine bapolo banini mantelema yalaki te mais biso vraiment omonaki touta vraiment bakini bapoto tokita kini mboka eningani mpona nini parce que ezalaki tour na biso eza saison na biso alors na vie na yo faut comprendre que toza na saison par saison soki eza saison ya bitabe tika bitabe erenie soki ezali saison ya malala tika malala erenie soki ezali saison ya tondolo tika tondolo erenie kosambrie te oya kobebisa bato tokutana na mwana moko père na bango azalaki commissaire sous-régional donc commissaire sous-régional bakobenga bango lokola babourgmestre lelo bakobenga bango lokola badepute te bagouverneur mwana gouverneur basalaka baréunion na bachef de l'état donc bango bayaka baavion bakotika bango tala bamale tala nini sikoyo lelo ye sikoyo aza na intérieur kuna mais ayokaka sikoyo sango kino biso baproverbe confirme bana poto toyaka mpe Afrique na bajipe na bakar mpo peye pale mpe osali mpe bamakambu aolanda na tv ayebisa bato ke wana mwana classe na biso batie tembe abengi abandi koluka sikoyo kose justifie soki nazoyebe lisusu biso mpe trop humble ntango apesi kaka kombo na comprendre ke mwana mai ke père na bango azalaki moto ya mbongo mokonzi monene nga mpe nakumisi ye nateyi ye sango malamu mais lelo oyo baza nulle part paster telema mama paster longola mai na miso bato boyambaki batie bino mbeli na mokongo bato bovandaki na bango olambela efufu batie bino mbeli na mokongo bato batongi bino bato oyo obengisa olongola na Afrique omema ye awa wangani yo problème ya nango te récompense ya solo tozelaka ya nzambe nzambe azali sukisa nzambe lere apesaka moto par rapport à ndenge ozomérite kobanga eloko moko te kolela te telema nzambe tozosalela moto akofuta biso te eza nzambe pesa nzambe merci na mosala na ye nde ezokende mingi baosalela nzambe ya lokuta omoni biso avant toya na église tozali moko tosala production ya musique congolaise yoyebi bademo boni
empire bakuba ezako kotisa na ba concert na bozo banzembo lokola zabolo danger de mort ya Pepe Kale oyebi ba dégâts esala nzembo mobimba titre nango zabolo danger de mort do baoyembela satana yo yebi ba démon boni bakotaka na concert à Zaiko le bazo boka e souci bokele soki ni ba démon ba lemon ba la wukili bato tout ba na concert à Zaiko chaque samedi est-ce que yebi ke nyoka longo azaka mokonzi ya milimo ba démon oyo bino bokenda kobina me bobina na bato ba esprit bino bozo kanisa ke bango ba osala plein mais yo yebi biloko ya liaka na 3h du matin ou bien na 5h du matin ou bien à minuit eza na ba konzebele batambolaka na ba voiture batambolaka na ba Mercedes batambolaka ba Jeep mais na minuit il faut kota na wesa lia kaka na ye bolimbisa ngai alors yo oyo zo lia likelele yo lo lia makayabo okumisa nzambe te ye azo envier yo ye azo envier yo poso yo zo lia biloko solo mais ye alia kaka na butu azaka na ba démon yo kanisa za na batebele ndenge moko na musala nzambe bozo kanisa ye a resisa za na batebele bo tuna ye eza ba démon ou bien za na bato yo muto za na mutu moko bien batu 20 ou bien 30 bango bazo envier yo po yo batu wana osimbi kisite e oluki nini te ezali bato nzambe atindeli yo koluka ko envier batu te po batu wana ba enviaka yo na buto la la pongi ozo ronfler c'est ya ronflaka ezala bato musu na butu oyo wa leave me alone tikanga nga moko amonaka milimo na butu azolialia surtout keba soko ozolalaka pongi na butu ozolotaka bandoto ozolia ezali sorcellerie inconsciente oliaka biloko milimo nini oliaka misuni nini wana telemela biloko wana pasteur telema diacre telema moyembi telema mwana na nzambe telema intercesseuse telema ozali donatrice donateur opesa mbongo l'église telema ata pasteur na yo aza mote ya mabe est-ce que oyebi ke nzambe akotinda yo et pas un pasteur méchant ana awale no sambela ana pasteur méchant a pasteur musuba biloba lobondire bakufela basi ana zo sambela na ye aza na souci na ye peni nazo tumisa botaka te yoka ba pasteur oyo ba biloba loba lokola basi mobali bakufela basi yo mama otika kwiti mukolo nini mama ye na église ana ba problème na ye se mama na na kwiti eza ba pasteur ndengwana aza suna molimo nzambe ta koma biloba loba a méchant nzamba ko tindo pasteur azaka méchant akoma biloba loba akoma dépassé mais jouer rôle ya ana finga ye pasteur nete ana tomboka kite ana lobi mosali na langwe te pasi nde eleki ngai pasteur malgré azaki na biloba loba mais aza na bénédiction ya nzambe na monoko na ye keba nazoba un pasteur oin oyo azali motindami ya nzambe nazoba baventurier te oyo bazo s'autoproclamer na ntongo alamuki onga pasteur ayebi ata maloba nzambe te ayebi révélation te ayebi ata nde batere ate alinga koma pasteur mosali na nzambe alobi oyo ozoluka nzambe apesa yo epesamela yo oyo ozoluka ntango ozoya na église ntango ozokutana na mosali na nzambe kolandaka bilobaloba nete biso bapasteur toza na bapota na mokongo makambo tu botongaka biso toyokaka makambo tu bolobaka tala un pasteur ya solo azala na posa ya mbongo ya yo mondimi te mais ana posa présence na église nazo biso solo nzamba yotala ngai nde na aboye naka na posa moto ya na offrande te eza malamu oyo ya na offrande oyo na dîme mais naka na posa moto ya na église na aire toyokani parce que so yo yete ozo empêcher nga na sala musala na ngai ozo diminuer onction na ngai c'est-à-dire ozo collaborer na Satan na préférer kutu oya no maboko pa mame oya ke oya te otindi mbongo pasteur nazaki na tante offrande nango na ozwango te parce que
Paul alobi na posa mbongo na bino te, mais na posa ya bino batu pona communiquer bino. Donc un vrai pasteur azaka na souci ya bandimi mais ya ba bien na bango te. Yango boni na neti nga so sambele pa na nga so respecter heure nga so no bi 15 heures da nga moko je prêche par l'exemple 15 heures moins 15 naza déjà na 15 minutes avant na komi déjà wana et na respectera heure so na bito aussi ça na 16h45 16h45 to lobi amen à moins que eza la séminaire à moins que tu yambaki bapaya à moins que situation moko spéciale ya la église o bato ba umelaka mingi prédication yo sala 1 heure modération 45 minutes tu etu nzamba zate esika nzamba zali ezaka ordre ezaka mokuse me vimbo pe makasi soki boza na nzambe botia ordre boyeba mani bosala mais so boza na nzambe tomona bato bake église banda 13h ti 17h na babimi te 4 heures du temps ya buzoba na église ya kolekisa bato heure entre temps boyebi ke dimanche bana fu bazonga mpo lundi bakendaka classe e bamisusu batransport eza mosika surtout so oza neti na ville ya Paris esika oyo mikolo transport ezomonana te. Donc ndeko na nga pasteur telema pasteur bandimi basali bino mabe mingi bazokisi bino bamisusu bobondela mpona bango dima yaka nango te ofranda yaka nango te me soki asimbi kotonga yo biso le tozali na Kinshasa tobandi mosala nzambe na Kinshasa soki na ndako ya mondimi okobima te sans enveloppe mais ana poto kende na rouge ozotambola na rouge na ndenge okota na ndenge obima so bapesi yo mai te bapesi yo baji oyo batekaka soki 1 euro wana 1 euro nani une livre soki apesi yango baji wana moins cher wana akanisa servir yo so oza na moins chance alambeli yo fufu ale fufu yango mpe obie na ngombe na taba obie nani na makayabu obie na soso alobi ole akobimisa jamais enveloppe akotielo même pas carburant ayebi yango te kaka na baeglise oyo bamanipulaka bato oyo bapaster baza bamanipulateur bakosaka bato bamiracle et tout donc oyo basombelaka sapatu basombelaka chemise bafutelaka mai bafutelaka courant bafutelaka boye entre temps azo yiba bino sumbongo na église. Bien aimé biso bapaster tototami banyokoli biso zokisi biso na mokongo me nazosenga bapaster batelema bokondana ata mutu moko te telema longola bambeli eza na mokongo na yo longola bainjure bainsulte mutu mosusu amona miracle epa nazoba yango yo osala nini eza yo te eza nzambe oyaki ozalaki na mokanda te nzambe wana apesi yo mokanda lelo otomboki likambo te nzambe obotola mokanda te ozwa mokanda me obanda rond point oyeba te makambo nini osala okobonga te na vie. Alors na tongo na lelo tolingaki beaucoup plus que parler sur bapasteur ko réconforter bango bamisusu bazoyeba te basala nini otala mana ngambo otali mutu moko aza na badémon nzoto ne solo badémon mais tala 500 personnes baolanda ye yo mutu oza na esprit oza na lilobo oza na nyonso parfois 3 personnes baolanda yo tosala nini okanga église te ozo continuer na bango tika baoyo baolanda solo badémon mpo bango moko mpe bana solo badémon baoyo tobondela mpo na bango bamona loboko ya nzambe bakima likambo te baoyo bazaka na mikanda te bazwa mikanda bakima likambo te baoyo bakufisa bandeko yo pasteur leo ozali pasteur na bango oyeda bango na kokunda oyeda bango na organiser nyonso bakima yo likambo te vie ezo continue nzambe nde asalaka récompense mutu te batia yo mbeli banyokola yo babeta yo pasteur zala sportif tomoni na football awa Angleterre euti obeta pays de Galles na suka match bayambani bapesani mbote tomonaki Mohamed Ali babundi na Foreman bayambani bapesani mbote fair play faut ezalaka ta ezosala passe un vrai pasteur akangela mutu kanda te un vrai pasteur azalaka mutu ako se plaindre te
un vrai pasteur azaka muta kolela lela te. En réalité ndeko nanga yo zo me batna lola bato wana baboyi na bango yo balandi un aventurier nana za perdant. Bon lokola yo za perdant te bango bakena bango na lifelo yo siko problème nous ani osilika po ani tika bango bakena lifelo leo babando zika ekoma trop tard lisolo ya Lazare na riche mir ekabola bango na biso abime eza wana moye mutu alongwa kote na biso akende kote na bango na lifelo kuna eza te tika bango bazika ndenge wana nzambe aza malamu nzambe aza mobateli telema longola baputa bambeli nyonso batio na mokongo telema estope œuvre ya kwa te yesu aza na biso yesu aye na se ya mokili nani ateki ye Judas. Est-ce que Yesu a se découragé à qui lentement sûrement accomplir mission à kende na croix à kufa à kita na sama belé à délivrer le troisième jour à c'est quoi tikete o nous surtout bazu na bo moina yo et c'est quoi na comme na excuse. Merci journée malam ezalaki bongo proverbe 30 na kolala kola mokeza bitidité petit déjeuner bozola na biso na en direct à Sentinelle TV pe na Sof 15 TV. Merci, bonne journée. Nzambe azana bino. Il y aura un message tina ngungu, message toujours un message. Merci.